Ela. Mini yena mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga bem formação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka Bomoko ya mboka Mboka sengele zala malamu ya Bato mingi wana bomoko lia na pasi ya Kelasi ya bana kutu na pasi ya Kokundebele kutu na pasi ya Yango bomoko ya mboka eye po etalisa bino makambo nyonso eza koleka na mboka bomoko ya mboka tozala bomoko ya mboka peuple azonyokwama tozala nde bomoko peuple azosufrir tozala nde bomoko ozala posa ya kolia soso bapesi yo nde matembela bafonctionnaire basapato ekomi lokola monoko ya ngando tika tozala bomoko ya mboka bomoko tala uyeba yango ntango yo oza konyokola pepe uyebaka ke pepe oza konyokola ye nde nzambe atinda aza kosufrir lobilobi mukukimi na wapi ha bomoko ya mboka bato bozali na libanda ya mboka boyeba bobunda mpona mboka mboka ezala bomoko bomoko ya mboka te naye kozongisa mbongo ya l'État mbongo oyo bafutaki mpona émolument ya janvier naye kozongisa yango parce que depuis le 1er janvier 2018 bainstitution nyonso ya mandat électif y compris l'Assemblée nationale ezali illégitime donc tozali na nzela te ya kozwa mbongo ya l'État yango na mbongo oyo bakotisaki na banque no oyo bafutaki mpona session extraordinaire naye kozongisa yango na l'État donc bomoni nazongisa yango na l'État nasali virement na compte ya l'État parce que l'État azwa mbongo na ye mokanda yango oyo donc mbongo yango oyo l'État azwi mbongo na ye oyo nyonso l'État parce que 5 500 quelques mille francs congolais et puis 2 904 000 francs congolais 5 nazongisi yango parce que makambo toza koloba que ba institution est illégitime ezali illégitime yo ko koloba likambo te ozwa mbongo ya l'État parce que mandat est ici là donc yango wana bana mboka na ye lelo pona likambo wana non ngana wo sango te mais bato yo bazongisi ba eza ya mbongo ya trésor public mbongo obike député nani sénateur ministre oli agent public de l'État agent public de l'État lingo banini moto yo nyonso bazali kofuta ye na trésor public mbongo ya l'État mbongo bakongolaka paku ya ba congolais baza kopesa na yo ndambo eteni wana. Il y a pas de politique de chaise vide. Monsieur Kabila aujourd'hui a fait un coup d'état. Il est en train de faire un coup d'état et nous devons l'arrêter. Faut kanga coup d'état wana. Yangona faut la kisa ndakisa. Ndakisa liboso yo lobi que ça illégitime yo bima lobana batuke voilà talambongo bafuti na zongisi yango. Merci beaucoup. On dit ezali kamboloko la professeur Mabi auti ko salawa na université protestante. OK? Amoni ke likambo za yango te. Baki ko pesa mutu doctorat et elandi nzela te. Elandi mibeko bango ya université. Obimi na mboka na biso foko la exemple Zuma kuna batie mbamba balobi kende akei. Il faut que les gens apprennent à rentrer dans le monde moderne, dans le monde où il y a des lois, il y a des principes. Ngaza monte ba principe, na saleli ba principe. Lelo ozomona te kene, omona te kene ozomi comme ça pauvre davantage. Tokoloba ozali émolument na yo ya ki député na ma prime. Lelo yo moko topé ozoki la famille peut bana mawate vraiment. Non, ezali kambote ndeko. Ya koloba ke na se victimiser o batu ba mawa. Non.
moi na nzambe ba ko mawate parce que kolo ya kelangai o ya tchenga pesi ngai ngolu ya kosala musana kosala akotikanga boyete ye moko ayebi ndeni na kopesa ngai donc wana nyonso ezali makambo pamba mbongo ya l'État ezali mbongo ya l'État okozwa yango mbongo tozaka pona nini pona kosalisa bandeko pona kofutela bana misusu wa classe banini mais toyebi nzambe akotika biso boyete ye moko ayebi y a pas de continuité mandat ça fait 2017 mobimba na tima kolanga na parlementaire na lobaki na kochama kolanga na parlement soki ba appliquer accord te siko na chapa kolanga na parlement ndenge nini ndeko na ngai biso ba congolais tozalaka na liloba moko oyo lobi salela yango. Donc, mandat ici là. Député, bah démissionnaire, c'est le peuple qui m'a élu député. Mais dans le titre, on a dit, député honoraire et député. Mais aucun démissionnaire. Le mandat est terminé et ici, aujourd'hui, M. Kabila est illégitime, les députés sont illégitimes, les sénateurs sont illégitimes, les gouverneurs sont illégitimes. Montonio, ce vote qui est un peuple, en 2011, où il a dit, Azali, illégitime. Même moi, en 2006, Batikala ba sénateur, 2007, Bazali ba illégitime. Merci.